Tikangai na yemba Yesu za malamu Tikangai na bina Yesu za malamu Tikangai na yemba Yesu za malamu Tikangai na ganga Yesu za malamu Yone moba teli Yone mobombi Yesu Malade yaki na foye na nganzambo yo Yesu yope sikimia na koko kateko tika yo Yesu Yesu na koko kateko zanga yo papa Yesu na koko kateko boya yo Yone lisiba lisiba oye kauka kate Eza yo Yesu mahina bomo Yesu lisiba Ijo fandi Yesu Naza bano yo Babuti mobocha boti yo Elikia kutute ke mwana ko salisanga na vie Elikia kutute ke mwana yo akosunga famille na vivre ba vie moko boye ozomona penda ke non nazola la bisika moko na kati ya cabine moko yanga mbula pende bando beta na zui mosu ando kamola na telemi boti mbule sili pongi peut-être mbule banda 0R na la lipe pongi mbula oyo za 0R T5 yoko ya hotel on la ngare na balabala iska batnya so baoleka na nika na machine à foufou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs de partout où nous suivons en ce moment, bienvenue dans votre émission préférée La Véracité, présentée par moi, le vôtre héros Habib de Golden Boy. Comme j'ai toujours dit, cette émission est focalisée sur la culture congolaise, comme j'ai dit toujours, et plus particulièrement de la musique. Et puis aujourd'hui, dans mon plateau, je reçois une invitée de marque avec le villagiste Makambo Nzambe. Parce qu'on est déjà au temps de la fin, bien que Makambo, tout ça, là, c'est Nzambe vraiment, mais on est déjà dans le temps de la fin. Il y que Nzambe a fait ça, Nguya Nae, pour n'avoir propulsé bonne nouvelle, à l'occurrence déjà de M. Henrique Mopondo, frère Henrique Mopondo, avec le bel album Nae O Aimé Nzambe, même que figure Oyo. Et vous rappelez bien parce que à ça jusqu'à la transition, Yemoko a le Bélango déjà sans plus tarder, je salue déjà mon invité à l'occurrence le frère Henrique Mopondo. Mopondo. Bonjour frère. Oui, bonjour papa Nangaye. Bonne santé. Oui, très bien par la grâce de Dieu. Oui, c'est la toute première fois que nous à la Véracité, une émission conçue pour vous, une émission qui parle surtout de la musique, et plus particulièrement la musique chrétienne comme on toujours dit. Ça nous met sur la véracité. Oui, shalom peuple de Dieu. Oui. En tout cas, ça mon ami, nous avons présenté peuple de Dieu au Yobazo, Landanga Bisika Bazwami. Nous avons sorti officiel l'album, les anciens titres. Premier titre, on a Bicho Bimaki, Amour de Dieu. Oui, Amour de Dieu. Oui. Oh, déjà toujours Landanga. Oui, oui, toujours Landanga presque déjà. Les gens n'ont étant de Ike, ils ont sur YouTube Nangaï. Mais je circulais sur le bétu Henrique Mopondo, Rosa chanson Amour de Dieu. Et puis, album Nabicho Amour Incomparable, ils ont 5 titres. Donc, premier titre, on a mis tout cas dans 4 titres. Et on a écouté Panza Sang, on n'est pas des bottes en ensemble qui va consommer chansons, ils sont déjà disponibles. Va consommer chansons, ils sont déjà disponibles. Quant à moi, je tiens à saluer un frère aussi, mon grand frère, à l'occurrence de frère Kams Kamanda, l'homme de à la seconde, PDG Autoduma. Il y a cela un mois, consommé aussi l'album à la seconde et ça abuse bien. Frère Henrique, bon, oui, bon. Comment nous allons Henri? Pourquoi au commission Henrique? Bon, la commission était bon. Non. Moi personnellement, on a eu un commun Henri. Mais à ma grande surprise, on a commis Henrique. On a invité différence kaka ou bien bon ils ont battu maintenant peut-être yo aussi peut bien Henri mais non combo na penser Henrique mais battu tellement ba mona ka ki Henrique ba kataka Henri pardon ils ont Henrique ba nous sommes na kataka Henri malamo comme na ils Henrique. Mais pourquoi on dit que cause la Henri on a tenu tout le monde a Ronaldo de Lima Cristiano Ronaldo pas ça pourquoi vous avez Henri?
Bon, ils ont dit que nous sommes en train de faire des permet de à l'aise. Oh, c'est pas bien Henrique, à bien dit, oh, pas c'est pas bien Henri, à bien dit. Mais je préfère pas bien Henrique. Ils sont en casse. Voilà, on m'a dit musique depuis quand? Parce que tu es belle. Bon, moi, on a un bateau parce que moi, personnellement, tu es belle dans le monde où tu vas moukili. Et là, on y est ça, on a mon coco, moi, je suis oui, déjà compliqué, papa. Déjà compliqué. D'abord, musique, on a ça là. Natanga, on a classé. Et utilise les cabo et utilise Panzambi. Dans on est coco là. Bon, moi, on a à 12 ans, oui, on a battelemi, on a yo, bazou remixé yo. En fait, titi et au comment un moment boyé, bon, le roi pensa qui est encadré à Zakité, bon, comment même on a la ligne mort boyé. Après, on a décidé d'habiter Funa Kabal Kabo et Uche Paye Moko. Moko is Nangai. Ok, Nangai. Kabango Panaye. Je me suis décidé dans la salle là. Oui, qu'on a quitté l'album Amour de Dieu. Frère Henri, frère Henrique. Tu as dit que, parce qu'on vit à Kinshasa, il faut vivre à Kinshasa. Tu as dit vague Oya, Oya na minute, Oya que, bah y a une mignon sur l'ensemble, bah comme un pasteur. Donc sur les, avec une chantre ma comme pasteur. Soit ils appellent ou bien ils agarrent, bah zol gaga gagne pas. Ce que yo n'a pas naïo. Est-ce que tu es réellement converti, tu es réellement un enfant de Dieu pour Yembel ou bien au salaka musique en mais au fond de toi aux nos chrétienté. En fait, ce qui est le logo on a senga en Zambie, na vie nanga, na tikala ko Yembelai. Parce que musique est d'abord vie au yanga pona ko Yembelai. Et puis je suis chrétien vraiment. Je suis vraiment chrétien. C'est là idée. Oza chrétien musicien ou oza musicien chrétien? Non, on a chrétien musicien. Tu pries où? On a prié à l'église Parole de foi. Je salue mon pasteur, papa Israël Tomba. L'église aussi comme on a prié. Et depuis quand tu es baptisé ou bien? Je suis baptisé. Depuis quand? Baptisé. Ah, bon, depuis. Non, parce que date il y a baptême à Bunga. C'est que frère en Christ, ils ont date à baptême aux autres à tourner ce qui est. Non. On a déjà baptisé dans l'âge il y a 14 ans. Baptême en Ningéninois? Non, baptême il y a mal. Il y a un affermissement. Et puis, je vais baptême baké na yo et pas pasteur à bâtio na bon, il bibi so baptême il kaka na mai. Mais après baptême, aux amis nous avons na mokili, nous avons mais album non ça fait même pas 6 mois. Oui, album ça fait même. Au bon moment ça fait combien? Enfin non, préparer album. Album comme mokili. Déjà quand on a 14 ans. Parce qu'on calculait pendant 14 ans tirage on a zabé mandé fait bien. Nous avons musique nayo, nani a inspiré vraiment na musique en Zambie parce que comme kilo soit difficile que le parce que l'obinzam par retour molo ko les gars moto on on est soni. Nani inspiré inspiration non ou t'es pas nani bien que obi appelle oui koko kisango mais nani inspiré pour yembo Nzambe lelo. Bon, inspiration c'est vraiment trop dire parce que ngai nalaka d'abord inspiré nalali na lamuki banzemo ezoya banini makambo ebele ezoya mais soki kozala inspiré ya kono mutu moko lokwa idole na koloba ke mutu moko nano sepa na musique na ye je papa Henri papa. Oui. C'est pourtant il petit gars Henri comme ça Henri qui est bon Henri Amouké Henri papa bon par rapport il y a thème na bien par rapport il y a conviction n'est pas parce que bango bautana adorant l'Éternel adorant l'Éternel c'était plus la spiritualité c'était plus qui bon Nzambe dans nous liboso et puis ba ko bimisa chant sima et ça par rapport il y a vie spirituelle naïe ou bien thème naïe ou bien musique naïe. Bon ils ont d'abord il y a salaka moni le linga c'est la musique naïe na itamboli naïe na timbre na yengo lobby yango ndelo wana c'est plus na banzembo na banzembo na ye ayo ko sala banzembo juste après dislocation na bango na dans les na groupe Gaël parce que banzembo to pendant mais Isaac banzembo ya et papa allait mon loto oui
koyemba na yeti koyemba na ye après ya rabani makam na ye na komo zopna bazimu na ye na komo fanda mo travailler yango donc c'est un peu ça on a banda pina ko sepela d'abord na ye mo kala kayimo kala pina Hollande sur na musique na ye bato bazotala yo la véracité baboni baza ebele bato balanda émission oyo baza ebele ko ça bon plaisir parce que tout le bip moi déjà et puis le bip il donne Henri Papa donc si réellement vous allez aligner Henri Papa non baligné t'es pardon mais le bip non baligné t'es en fait comment na musique dans ces pila na ini nga imbaka mais n'habite que na koma ye to na sala ba makambuka ya sala rati omoni même yo lelo oyo oyo na plateau dans la université lobi tanzamo pas molo su koleka il y aura des gens au balanda yo balanda bon c'est pas non na kiyo corpulence na yo non na mosala ka et après na professionnel aux musique ningi pesa la donc ba star na bango soit artiste na bango ça ani ba c'est pas non na kiye et puis na mosala on sala il dit non c'est bon c'est plein Henri Papa même na kiye même na tembo na musique na oui on a le bi mais ce qu'on a bota na dasko na kingai na dasko na kingai parce qu'ils sont na bina yembelo oyo kana yemba ka kingai bino yemba yete mais en fait dans le super la musique na ye aujourd'hui le mot ya yete na swate parce que on se plaint na nini kana yemba na sepela na musique à salaka mais yemba bien s'il vous plaît mais c'est pas na mutu il faut oyi batelo on est mon boisa katino pour se plaindre na ngai le wana zwanga te merci toyoka yo ba Hollande yo va comprendre qui est le frère Henri. Amen. En tout cas, chanson la biche à mort dédiée, c'est déjà disponible, peuple dédié pour consommer en gros. Les bi qui a besoin béni bisikanion sont besoin dans la biche en émission oyo. Et Giovanni Yeswe, banazo sebela hawa use. Wende ofandi papa bana, nganazo sebela hawa use. Yango na koko kate kotika yo Yeswe na koko kate kozanga yo papa Yesu na koko kate kokima yo na koko kate kotika yo Yeswe na tika yo na maplace na bisika na yo nzambo yo ozwanga uta bo mwana nanga nzambo yo ofele apamba obokolinga opesinga china na misa bato Yesu tala ndenge obotisi nzembo na vi na ngai ya Yesu ya Yesu ayaka opesa kimia ya Yesu ayaka okopesa bomoi tikangai na yemba Yesu za malamu tikangai na bina Yesu za malamu tikangai na yemba Yesu za malamu tikangai na ganga Yesu za malamu yonde mobateli yonde mobombi Yesu malade yakina foye na nganzambo yo Yesu yopesi kimia na koko kate kotika yo Yesu Yesu na koko kate kozanga yo papa Yesu na koko kate koboya yo nelisiba lisiba oye kauka kate eza yo Yesu mayina bomo Yesu lisiba Giovanni Yeswe Zambalola Giovanni Yeswe Giovanni papa na ngai Zambo azwanga utalibu mama na ngai Zambo yo Zambo na bolingo na ye nakokaki kobota matambi nzo Zambo yo azina bolingo na ya bimisinga na misa bato na yembelaka ye yango na koko kate kotika yo Yesu. Merci frère, ok, merci vraiment. Tant que je mba, on va musu. Les belles choses, tant que ça là, on va musu. Hein? T'as dit ngala pas. Maman, frère, la chose t'as dit ngala pas ça là kitoko. Tant que ça là, on va musu. Ok. Aujourd'hui, moi quand musu.
Tant qu'on a mis sur là, oso sentir nini. Et puis musique. Hein? Et le belario nini. En tout cas, papa nangai nakosa ote. Musique ezali oso yanga ya vie. Na ocho lo banu lo moko shikoyo. Nga Henri naza lokola na okende tout nada oyo nzambe penda bongisaki depuis le maman nanga. Parce que tu peux imaginer qu'il y a un na boy. So o qui parti mon ami orphelin pamba. Ouais. Non, nada banoyo baboti mon boti abotio eliki akutute ke mwana ko salisanga na vie. Eliki akutute ke mwana oyo akosunga famille. Mais lelo yo na bota na biso nada mwana suka na bala. Nada mwana suka nzamba pesinga mo musala. Nada mwana suka na osela nzambe boy. Na vivre ba vie moko boye ozomona penda ke non nazola la bisika moko na kati ya cabine moko ya nga mbula pende bando beta na zui mosu ando kamola na telemi boti mbule sili pongi peut-être mbule banda 0R na la lipe pongi mbula oyo za 0R T5 yoko ya hotel non la ngare na balabala esika bat nyonso baoleka na nika na machine à fufu. Frère Henri, oza mona ya commune nini to bengaka? Nala machine à Petro Congo. Tsango. Et puis jusqu'à présent ça kana Petro Congo. Nala Petro Congo. Na ko landa no zo yemba. Boné no ki ba timbre. Oza muluba? Non na muluba te. OK na on dirait ba ngeleka ouais ba vraiment style na yo na ngai na je m'y attendais na yoka. Moi qui arrive papa moi qui oza la style mode il y a peut-être différent oh il y a papa c'est qui yo idole là vraiment ça fait du bien ça fait du bien c'est vraiment du bien il y a comme on a jeune boy andimine assez consacré dans Nzambe doit appeler sa vie na Nzambe c'est une bonne chose et puis j'espère que ne va bible lobara na lola bazo CP là frère Henri question on a posé que awa bien que au Kimiango les autres comment on a chanteur comme pasteur. Nous avons un misu boye. Le lobby quand nous avons misu bongo na concert na yo, tu montes le boko. Monte comme poya. Il a grâce au théâtre en Zambie parce que tu as quand même oyemba, oyemba mutu mo olela. Ozoyemba, na zoyemba na tsimbi mutu te mais on mutu akui. Non on zoyemba mutu olela mais yako tu montes le boko. Ozo ne bolo ba en langue wal na habité et est-ce que pas na une na vision na ils ont vrai ou bien il y a bien ou bien ils ont bouillé ou t'es pas Nzambe donc Nzambe a autorisé même aux oema comme pour terre c'est ne peut pas ni le lobby yo aussi ma ville comment terre bon ce qu'ils ont vraiment chemin Nzambe a bongi selanga ki Henri au banda na boyo suka na boye na boya ngote mais sauf que ngana bisa Nzambe na ngai penza que tina okufa na yembela kaka musique zelo au moins c'est pour sa vie na makasi même yo moko en soi ngamoko depuis bani carrière na ba difficulté ni no kuta inango parce que tu ebi ndenge ma musique ezala mutu mo alinga a propulsé à mon ozana aura à intercaler en ba difficulté ni okuta nango jusqu'à présent difficulté zozangate à liboso d'abord ça va moyen za moké mais autre ba au salaire déjà. Bon, Kosala, tu vois, je suis marié. Nada, papa et Abana Nandako. Combien d'enfants? Deux enfants, un garçon et fille. Papa Abana Nandako, moi moyen, moi sala, côté au Pesuka, Yomoko Zobunda, au futa musique, au futa TV, au futa studio, ça la bouille donc. On a des difficultés dans la liboso. On a même moutou moko bouillé. Individu mo boité donc quand on a des difficultés mutumo termine nzela no a chokal non na côté na côté au courtois ya pe ba grand bon ils a moko à prière na ngana osala kelelo na ba grand moko lukinga ito bengengai arina na besoin na yo bango ne ba luka to yondo oluka bango bon okoki luka pe mutu musa na besoin na yote yango ya ko sa moko na yo. Tant que comme on a niveau anati aux raisonnants, il faut que nous avons bon le côté. On a eu ça quatre nangai. Que bango bako benga ngai. Donc yo zelati bango ne baba benga. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave.
oza na bato oyo sepela na bango na musique lelo à part Idole non lobby Henri Papa oyo sepela bango tani non ba ça ba zo émerger bien yo peut envisager au coma na niveau pe bango ba comme tel que Bazé Belé, je salue Papa Mike Kalambay, je salue ce qui encore, je salue Papa Toms, Bazé Belé, je salue encore Frère Michel Bakenda, Bazé Belé, Bazé Belé. Frère Michel Bakenda, je salue Maman Deborah, Sandra Mbouyi. Oyo saluer ka bato bozala bango na majabu. Oh comme majabu c'est ça. Oyo opia ka moto bato bozala na mama. Oyo majabu. Oh toi mama nanga ya mama. Ka autant comme mais tu solo majabu mais autant mama majabu. Parce que bato bazo mono na majabu. Te ba mona kangai. Mona kangai. Parce que elo comme ces années, opia ka moto pas bato oyo ba ya ba jiri kuna na majabu. Oh sou ba o ba ko opia moto ta. Ko ba Deborah, Mike, tous autant ngana. Mais na pesipe Papa Tom Sawat. Ah, ok. On a participé Papa Michel Bakenda. Aussi peu la peine. Oui. Là, moi, on a pensé qu'un jour, ceux qui va bien Henri Akan, en tout cas, on a ces pélos, ça, ils l'ont connu. Non, bah, c'est que c'était pas ça là. Bon, on a. Mais ceux qui aussi pas là, non, à se comporter dignement, qui vont nous amener. On sait pas l'année. Bon, et là, on a bicho toujours tient dans mon bicho d'abord bicho batu. Qui a été backer au Bengami. À Bengami dans Zambie. Frère Michel Bakenda, Bengami dans Zambie. À Bengami dans Ghana yote. À Bengami dans Zambie. Dans Zambie là au jugé. Au bino bon mon est-ce que ça c'est vrai? C'est vrai? Il faut frère Henrique. Oui papa. OK nous été parce que normalement nous a droit mais tant au comique au appuyer ba but et comment mabi. Moussa est Nzambe, il faut arrêter qui vont Nzambe, il faut la digne, il faut être exemplaire. Même na qui vont monter parce que tant on tout ça là, maman ya mabiyo bien bien qui vont Nzambe biso to juger. Ah mais voilà c'est que yo peut le tout mon photo soit vidéo. Non na biso ya maman les africains. Hein? Non na biso. Mais Isaïe? Non. Tout ça dans le monde internet. Monde internet quand ninga lo tout ça ba ko kata mutu na ba kati yanga ba tie biso mutu ya mutu moko. Yo ba comme ça mutu singa pia mutu. Ba biso ba monter biso ba bilo mo na nzoto. Franchement. Je te dis la vérité. Franchement yo n'est-ce que il y a minute on ba ça. Le peut to yo ko a lo ba kisa yo te. Ngana bangisa yo te. Mais on se défend déjà il y a frère na biso on se défend on que ça. Non on va défendre te mais ngana biso ka clair que non papa Michel Bakenda abengam na Nzambe. Petit kanzamba juger. Parce que conseil au groupe ça na bango batloko abino vous consacrer vina bino qui vont jamais même ba abuser ça la makaka comme car on dirait donc la musique chrétienne la musique bobinga profane ndenge moko c'est du toyiboyi donc comportement ya bino il y a encore tout retrouver dans le comportement de la musique à moki conseil nino au groupe ça oui conseil na opesa kaka bana na Nzambe ata okute na difficulté moko kobosa na teke aux chrétiens il faut que échapper ba mabe moko boyo ko sala ke salir réputation na yo parce que tous en mokili yo ya makambe belé ba vrai chrétien to tambola na robanga Nzambe to kima mabe to kima masumu yango déjà force na biso et puis ko bosa na te ko bonde la ratango nyonso na présence en Nzambe pas importe la difficulté Nzamba otika biso te. Ouais, peu importe ma difficulté de mon je suis trop qui est déjà lentement vers la fin. Ouais. Maintenant, on parle de l'album Dieu, l'amour de. Album déjà, Amour incomparable. Amour incomparable. Premier titre en Webimi, Amour de Dieu. Amour de Dieu. Mais ça est l'homme, Amour incomparable, Amour de Dieu, c'est l'homme encore. Titre phare. Le bizarre 5 titres, 4 titres Bima. Oui, c'est pour quand. Et puis, on va retrouver Banzimboana. Plus précisément ouais, parce que le bac est au moins de connaître. Oui, nous avons déjà sur YouTube nanga obetu Henriquette Mopondo mobile. Soit tu obetu Henriquette Mopondo directement et on lance déjà la chanson chaîne na yo moko. Chaîne nanga bo s'abonner vraiment, bo télécharger chanson, bo ça la commentaire vraiment c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui. Et puis l'album va titre au 4 en Isikali c'est pour quand? Oui, 4 titres toujours bon de l'Anzambe de la biso surtout bandeko oyo bazana ba moyen na bango bazoluka bato ko sunga na musala Nzambe ngana zawana botala penga mbona ngai
Nazana besoin na bino soutenir ngai. Frère Nabino, jeune frère, Henriquette, mon pont de mobile. Album mes en 5 titres. Premier titre Tobimishi. Natikali na 4 chansons en studio. Oh ma coquille zamuke. Nazo bunda, malembe to lancer ata moko sima moko. Mais ceux qui ne moko akoya ko soutenir ngaya ko ya to sala Eve Nzambe na roboya te. Palinga binganga ajunga na plus 243 82 29 71 051 82 29 71 051. Naza wana po na bino vraiment nalingi bino mingi nazozela bino maboko akofungwama to betano lo mo ba yaya parce que yaya mon temps o singa ba aide o singa ba appui mais tant déjà donc oza déjà ba film so ba wono déjà na lion so na poto ba yata oh elo ni la kisige ba yata oh yo il a mon problème donc oza quand jeune ceux qui o singa ba appui parce que tout le monde a maman ah tout le monde a maman so ça nous quoi ngaboya mais boy ce que boita la radio c'est ça c'est vous êtes déjà bien après est-ce que mutu soka bali na zabi papa la soka bali zabi vous avez bali pe ya biso la banzala lokwa babiso ouais message fort nayo pour na ko édifier ba chrétien surtout parce que aux vraiment chrétiens et puis je mets la Nzambe message fort nayo pour na bat bon la non émission oyo et toucher bango bat Nzambe tia le boko en canal na bango message fort na nga Isaac orphelin moko yeyo andimi ko kaba vie na ye jeune frère moko andimi ko kaba vie na ye na maboko Nzambe abandi carrière na ye aza besoin de shungi na bino vraiment au sungaye au soutenir ye naza loboko moko so bozo mona ngata boye la ti veste boye ezaka na ngolo Nzambe nazo prier vraiment Nzambe aleka na nzela na bino bo soutenir ngai na motema na bino mobimba peuple de Dieu naza jeune frère na bandeli koloba naza besoin soutien na bino merci. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission La Véracité. Moi, Héros Habib, je ne cesserai jamais il y a une information vraie. Et puis, la plateau, on a un frère Henrique Oyo. Aïe, si quand on a dit ils n'ont pas ici. Ils n'ont pas ici parce que au coup, on a calme, nous avons un peu de boué. Et il y a un peu mais il y a un peu aussi quand même. Vous comprenez, il y a un peu donc, quant à moi, je tiens à remercier ceux qui me soutiennent de loin ou de près, à l'occurrence de Vin Diesel, Vin Diesel, Napi Mobiala, Banamazonga, Jacques. Bon, merci. Et puis à Achamoking Triple Option, big up à toi. Et puis à Jenny Malewa na Capital, Glody Malewa na Capital, excusez-moi, j'allais dire à Jenny Malewa na Capital, Jenny Kassong alonga taille, alonga beauté, alonga d'art. Allons à car, allons à Sounin. Ouais, et ça l'ingénie bien, Kozala, Nayo, le plateau nanga, frère Henrique, même que ça, frère en Christ. Oui. Et là, moi, il y a Souka, et puis il y a succession de prière, Kanizala, parce qu'il faut tout dire comme nous sommes en Nzambe. Et là, moi, il y a Souka, hein? Mais tu connais ces pays là, il y a Yote. Ah. Yozali Nzambe nama aina tato lingulu nayo bolingo nayo ponanga yetindi nangomba mirayo kolo yolinginga mingi namoni yango na bomwe nanga Yesue Ona nazala kimitelengano Yolokota kinga Yesu kolinga Yesue Yokomisinga imwana na yo Nakopesa na yo nini Yesue Pona maso yo salelinga Nazongisela yo nini Yesue Ona maso yo salelinga na pesa yo nini. Oui Seigneur, te pêche au Messie Nzambalola.
yo oyebaki mokola lelo ekozala boye ngana ndeko na ngai na plateau kolotika ete lokomo pe kembo zonge pana yo pe bandeko nyonso balandi biso na émission oyo nkolo bapambwama oyo azaki maladi azaki na problème moko azwa guérison na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci Tokutani Balaisima. Ciao.